Cher ami internet, na pesi nombo te bisika bozali bozabo en direct ya Flair Monde HD et dembo mo so ndefa za ramona pa ndebo mo na awa toza place famille sangani na ba master na ba prêtre place ba eko to eko sangisa to eko kabola mawa na famille Longondo na famille Piana après enterrement de to sangani awa ndebo mo na awa la Noisy-le-Sec mais ndebo mo na Paris eza yango moko te j'ai même Piana vraiment une grande partie ya ba fan ya Wenge musique BCBG bazawana pour la repartager mawa to bossa di pété ancien artiste ancien musicien ya Jet Set un musicien fait rigola. Bonjour Michel Senté na ozo milité. Ouais, bonjour Dembo. Donc palobeza nini en tout cas tozo compatir na famille donc oya kufi wana maman na ça le rôle la grande sœur quoi hein donc grande sœur ya quartier ngoto état que 6 mois na artiste na biso donc to ko compatir na mawana donc mes condoléances surtout na papa JB na JB Piana na ba famille nyonso oya ya biso bazolanda à ce net moment. Ok, alors les artistes et musiciens mais tu comprends un peu batmusu ba kufa awa tout le monde a ba instrument et tiamara mais moi no ya bino moko votre ça vous êtes capable de relela na musique. Donc voilà, et donc on monte un appel à la cancer qui moi mais ça tout bête mais tu éviter c'est l'organisation de salami tout mon musique et salamité mais ok na qui n'a pas chéri donc mon eba musicien moi ensemble baso bête la salle ça qu'on a mais oh ya tu éviter ngama na éviter parce que les organisations en famille. Donc là je sais pas. À part ça message monsieur Ezali. Message ça mes condoléances à toute la famille, la communauté congolaise en tout cas biso ba congolais to lingana mingi tane to sanga to me belé pour na compatir ma ndeko. Ok, merci beaucoup. Ah, bon, on est en plein Paris, donc Chibambalo, Chibambalo vraiment. Babi a tigara bisoté, a tigara parisien, a tigara sœur na été. Alors Chibambalo, message de Danini par rapport à la sœur la biso Nicole, à où tu repères de grande fille. Toto perdre grande fille Nabiso ya Ndaku. Toza biso nyoso na mawaya mwana na biso toto tikaye. Toto zonga toana kata sal biso tu nebo mwa mokilo nyoto tolela meloko nga na dolela ga binadama sega kufaki binadama okendaki cimetière sega okendaki tomoni na ba vidéo na ba wera mais oya mwana na yo binadama tomoni yote mais déjà c'est la zana te dide basela za tata mwana yote binadama nde yo za tata ya mwana oyo yo tomoni oyo te emela liasa ya tata mwana oyo te aza tata ya mwana oyo te nga mpe aza tata ya mwana oyo te naza na famille ya jibe te nga naza muluba mena na famille ya jibe te jibe nasepeli eloko asali te nga nasepeli te po nga masa Yves Longondo Chéri Chibangu Chibambalo na masa Yves Longondo so tuni pe masa na Jean-Marie Malomba aoyebisa bino na sepele loko te po yepa sepela na ngote so yo sepela ngota atake muluba to atake mwana Paris to sola na masa na Jean-Marie Malomba tolobi ke JB il faut ya na bokanga kendo to yende te mwana na yo to kangondo ki po ya ne to kangondo po ya ne ya batelika pi for concert na sepela ngote ya sege akendaki to kendaki na ya sege to moni bakona wera ba okende cimetière ya sege o mwana o ya bochi nga sepela ngote chituka njikwambila malou ki malubi pato wakwetu wewe ju mwanetu njikwambila chibangu njikwambila malou kibimpa to mwaneba wakuvwani mwaneba simambala bachilwe ngomokota bo njikwambila chituka mwana yo na sepelite il faut moi la place moi no bakundie je m'en fous concert ce n'est pas liwa ya mwana na yo mwana yo tshela mukili mwana yo zo buleke mwana okunda yo ko bokunda mwana chituka malunu kwe njimunanga to bon merci beaucoup Chibambalo Jean-Marie Malomba OK ngala ngala ba Malomba Jean-Marie Malomba azao Jean-Marie Malomba ya kana boye Jean-Marie Malomba bonjour maman bon Chibambalo kizo alobika bosola tout à l'heure bosola ke zandegeni papa chéri a été alors dossier zani non mais pour na papa chéri aza pe mututi
aza pe muto ape na douleur na ko place ali ekoeli famille Longondo ekoeli pe biso ekoeli pa JB ekoeli pe biso donc ndenge zana JB pe ndenge zawana soki contraté pesami ayete eza makambo famille on comprend donc ndenge zana ya susu ya makambaliwa na makambaliwa basaka na ngote les deux familles ba ko solola JB ta ayete ayebi nena solola na ba famille ya koto ya makambo ya mosina donc voilà. Ok. Alors, message ni roloba na bato à Paris, de nabi ka osepelite na absence ya papa chéri. Alors, elo ni roloba comme message pour na bato à Paris. Non, bon, ngavima eza penza na sepeli penza te mais na mona ka te po jibene azana makambo na ye azuma contrata ayete tout à fait normal. Vous comprenez? Mais ndenge zana mon biso na vie baloba ke ndenge zana ke yeba place outi mais pas place au kendete. Yo jibene azana place azali ayebi mais koto ya koto ayebi te. Ya monta mona moi contraté pesami yango ayete mais message en pesa kana ba ya mikili bazala poser balinga kaka les deux familles ndenge balinga naka pour biso to ba fanatique jibe biso to ba fanatique famille ya côté ya mwasi mais ndenge za wana to kota na makambo ya famille penza te toti ka vraiment jibe ndenge azana yebi ndenge ya retraiter makambo na famille ya mwasi na ye ndenge zalaki entre parenthèses yebi kaka mokonza Selemba alobit na yebi ke pour sans oublier Adolphe Dominguez Tata bazane toujours place wana voilà et Adolphe si namoni Didier namoni voilà namoni Titina namoni Susunana ni donc voilà Emile Azalia Deningongo namoni omoni famille piana toujours namoni famille piana namoni pena famille Longondo namoni donc voilà banoko basiliki penza so basiliki banoko basiliki po bayebi keneza na po banoko ti bamba bota mwana vous comprenez so basiliki c'est normal pour y a cadre de famille donc tout à fait normal mais minga rolobezalité totika kaka nyonso na maboka nzambe po nzambe mtayebi ndenge makambo ndenge le kaka donc voilà minga rolobezalité pour Selemba mutalobiti. OK, merci beaucoup. Merci Jean-Marie Malomba. Donc voilà, toi le papa na biso awa. Merci à toi Salah Dizamach. Bonjour papa. Mon message mouké par rapport à ma tanga poto monio awa so kolobani. Ah bah je parle pas. Vous ne parlez pas? Non. Vous êtes miouette? Oui. Pourquoi? Enfin, je suis venu pour Océane. Oui. Je l'ai vu quand elle avait 18 ans. Ah ok. Chez, comment dirais-je, chez mes cousines. Ah ok. Là, j'avais appris qu'elle est morte, donc ça m'a touché, donc je suis venu ici. Ah ok. Pour le moment, je suis vraiment touché de cœur. Toutes mes sincères condoléances. Tout à fait, oui. Ah, merci beaucoup. Et vous êtes qui vous êtes qui? Moi, je m'appelle Dembo, je suis journaliste. Ah ok, enchanté. Merci beaucoup. Et vous vous appelez comment? Alain Bila. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc voilà, tu as Norolias Emelia. Donc voilà, tu as la choix parce que nous, tu as la presse. Donc voilà. Viens, Marie Malomba. Moi, 2 minutes, pardon, la carrière Norolias parce que je suis exalté. Donc voilà. Papa Yabane Belé, papa Yabane Belé, Nabi Gabana Wenge, tout bazayo, Bana tu as artiste Bazalayo. Bonjour, non, et mes sincères condoléances. Merci, bonjour à toi. Moi, c'est Mandef. Alors, ma cambo Nabi qui est vraiment abattu. Nouvelle ère aux oies qui en gros, na ma camdenge Kendeli, au milieu de la Kini na Katina. Tellement mal. Donc, on a fait le monde donc, moi, la Jibe, moi, la Emelia, moi, la Yaoué, moi, la Emelia, moi, la Emelia, moi, la Jibe, moi, la Yaoué, moi, la Titina, il y a des gens qui sont Wenge, fondé dans ça. Ok. Malgré Bino Bozawana, Cla Wenge, tout surtout Balandi Bino, mais Batoazo, c'est Bazoko Lela, na absence, il y a papa chéri, il a fallu à Okunda, moi, la naïe en personne. Alors, il y a en tant que papa au rôle Banini. Par rapport à ma campagne. En tout cas, président JB a cette matin à la Kino. Mon numéro présence n'a pas été à la main. De éviter, tant sous ce programme, sur l'année. Vous comprenez? Tu rôle au bâté que les hommes m'abaissent au malam. Le programme n'a été, il y a un salé, mais à salé matin à la Kinshasa. Et puis, on y a sur l'équipe, à l'église, à tout, à Zolandango, à Kinshasa. Donc, tout ça, c'est compatible quand on a eu. Biso papa. Papa Leki, na papa Kulutu, Batutu, Baleawa, qui peut présenter le président JB. Alors, Emile Alias, situation est abouée. Tout le monde a un prêtre, un koufara, un bétaka, tout le monde a n'importe qui, n'importe quoi, bazanga combo.
bakufaka bobetaka mais lelo oyo bino ezwi bino na makila mais boza capable ya koyembela mwana ata au revoir ya pamba eloko nini eleki. En tout cas, c'est leur programme. Maman naende comme à côté tapé trop bon zambé. Yango singa bangonde programme singa basala ndengwana. Mais pour la biso so ba biso bien avant. Toi na posa to le lapé moi na biso ndengo to le la segende to le li bazule mandé to le la batnos. OK. OK, merci beaucoup. Na ça va mingité. Aux amis mais au bosani comme Rotterdam. Ah, au moni. Mais on peut quoi lui? Non, Bino, merci beaucoup. Donc, Monsieur Borel, Monsieur Borel. Donc voilà, Monsieur Borel, l'homme du moment, Moutakani Paris, Moutakani Masolo Paris. Alors, mes sincères condoléances. Bon, d'abord, mes sincères condoléances à JB Piana, papa chéri Motopamba, auto-père de mon fleur d'âge, et en plus, Océane, c'est ma nièce. Encore. Car Nicole Longondo est la cousine de Fissol Solange. Mais alors, comme Kabalanga Nzimbo, Nzimbo, na saleli mon et l'euro moro kango, on peut se moller au tien, de façon à exprimer mawalanga pasi nanga vraiment bimbo. Yaki ozelako? Donc mangambezali, boromona. Donc là on les la rozwanga ipo na panzante ke dembo les amata. Mais quand on rozwanga tabo, attends ndinga live to zongo déjà. Mon papa chéri parle na image. Son ata live. Oh, des hommes tabo na meli miski. Bon ça dit. Donc OK moni, ba musicien bazo boya na koyembela mwana. Ane balabara au revoir dans ba musicien bazo boya koyembela mwana. Di jamais vu. Bon siko. Na sali plan mon beba nzebo na côté studio na sali clip bon. On a plan ya mystique. Donc na kachona siko na réincarné le grand faux chanteur à Bombana Simabana. Oui, bien Garat. Celui qui a dit qu'il est le roi de la forêt. Or, Lion Azarana Savane, c'est un menteur. Donc, démasqué. Ok, merci beaucoup. Donc voilà. Bonjour. Bonjour. Boni. Bien. Ok, na boli mo ga bola circulation. Donc mo la matanga. Sana mo. Ok. Toujours. Toujours on a ça. Alors makambo comme éligible puis na lelo ya rekufela une grande fille na batang vraiment rolo bani. Alors le bizarre passe. Bizarre passe pour kufela moi na ya moi si na jour 27 ans, 27 ans. Bizarre passe. Ça m'a réglé la biso ba parents. Biso ba par exemple. Ozo bota poto kula. Biso ba kula biso ke biso to ko na ba modeza. On a rolo ba yangono. Ya passe. Ah OK. Alors absence ya papa chéri na matanga awa ndenge yoki ba congolais bazo se plaindre que il fallait qu'il azala wana pour na mona na yo rolo bani. Absence ya papa chéri eza moi nini mais ils ont départ de kaka na programme biso etake ba papa leki tozali ba papa toali famille nyonso ezali ekeka bien biso nyonso toza to représenter papa chéri etake BCBG bon chic bon chat voilà toza là to représenter papa chéri donc elo mo bébé ezate. OK, message muso ezali pour na JB Piana. Message pour la papa chéri toza de tout le cœur donc ngata titi gala yo yebi BCBG bon chic bon chat. Vraiment ba courage belé na famille BCBG et puis na famille Piana Chituka donc ba courage ka belé toza biso na so ba Bruno Matadi ba fondé Masela bazali toza biso na so donc toza belé vraiment tozali BCBG tozali on est ensemble toujours. OK, merci beaucoup Tati Tiga. Merci Nabilo. OK. Merci. Donc voilà, wenge poussa la tova na pesa liawa na président à mon perso ya groupe mon perso. Alors, Ariel Chigose Mazembe, boni. Ouais, ça va, boni opé. Bien, félicitations à la Beba Sika. Ah oui, merci beaucoup. Merci. Bon, on a vu que Beba était beauté image de ceux qui Mazembe autos à Beba Sika. Ah ouais. On a le belati, on a vie privée. Alors Mazembe, toi bi kabino boyembara boyembela ba tuna ba koni boyembela ata ba pesi mbonga mukie ba transport be boyembara mais lelo bo c'est capable de la moi na bino na loyembo ata ko la bikoro boyembite hein eza nini. Bon normalement ezaka ki organisation tamsusu eza euti pina tamsusu na famille donc baboyi tamsusu batu balela mwana na koyemba donc ya mwisali bongo mais biso doza présent ceux esengai ki
ibende telemana to niata mais biso toza on est vraiment niveau asata to ka iblo ndokite ke basata na bala ka boye kaza so ka iblo ndoki yanga boye boye na olela mwana boye na tala ni to ye maboko ko fungwa ba tu baza donc toza pena wana pona to lela tozalaki na partout tozalaki na église tozalaki na cimetière ti to yesu na salle donc et kolela ko saba aventure. OK, message pour la papa chéri. Ouais, message ezaka mes condoléances na papa chéri, courage et belé. Donc eza mambo ya mbile telaka pa batutu. Donc ce sont des choses qui arrivent. Au salami c'est salami. Donc na sepeli gomona chibambalo, na moni bate belé, na moni donc tout le monde quoi, na sepeli gomona batutu. O bala na biso wa kwetumi lolom famba wa quoi. La première dame. Première dame. Il y a troisième, maman si azara deuxième. Il y a troisième dame de l'artiste. Troisième dame de la République. Félicitations. Ok, merci beaucoup Mazembe. On est ensemble. Ok, merci. Donc voilà, tous awa, tous na mon frère Bibende. Habiter ceux qui soleil, image en Rwanda, c'est bon? Donc tous na mon frère Bibende. Ba mo la randengo latika, ndengo présenter Mbinza. Ya lo bagale mingité. Alors bagale mingité. Il y a relaxera nenga présenter papa chéri mon frère Bibende aye il était comment tala bandana se babi charge abala mbinza qui finit kwa motikile mutakoloba awa aza TV message camera pour la papa chéri. Bonsoir pour papa chéri. Toujours participer na kata day atayo ozate marato minga olobezate mboti mingi. Ça va, na suka bongo. So esa la ronde ndo la takitoko boye Bibende. Exceptionnel. Esa la ronde nini? Nengo représenter Mbinza. Moi Mbinza so vandi wa bike ngana petit à mon franc. Netinga pende na beta trop na petit à mon franc. La petite à mon franc. Banda bo mwana. Na yebi onga banda bo mwana. Minga olobete makambo mambo banda bo mwana. Nada bien. OK. Badwa sepelaka. Mambote eza? Mambote eza bambote na bino nyonso ne boza kuna. OK, si on jibe mbote ya trop, to mona na so boye awa sur ma trop. OK, merci beaucoup Bibende. Yake wana on dirait l'indiote yake. Douane qui année 2024. Te mais année on peut soulema. Voilà, et ça comme makambo ndenge sengele zalela nzambe mutayebi nenga planifiaka. Protocole ba olobi mais o nzamba bongisi yo yebite. Ndeka to soano boy. Dans des heures d'ité comme la biso to yebi. Ouais, to yebite. Yebite donc nzamba nzambe pasika na motema. Pasika kado to lela trop donc mom tu soupa leli trop ma mi se ka ka po pe mona. Oui. Etikali ka ya motema boye physiquement bo mona ngote. Mais na motema bino bo éviter pas ko pasura motema mututo po yeba. Ouais. Pas sini ni mutu azana ngo. OK. Alors message pour na président na papa chéri. Présence message na ngai pour na moment oyo ezaka na ko pesa président na ngai courage. Nzambe nde. Fonga na ko loba mais force uta sous makasi pa nzambe. Nzambe pena pese makasi, nzambe pena donc à soutenir na ba moment oyo azo passer pena za ba moment moko ya facilité quoi. Et ça ba moment moko très lourd difficilement donc na ko éviter na ko loba on a ba grandeur asuka ya ba passe. Au présent na nga na moment azo ko sentir au batu su ba comprendre. OK. À part ça message monsieur ezali. Message réalité to le liga mona biso ake na kimia nzambe de mtayebi nyonso. Merci beaucoup. De rien. Gaïta Sanduku, nabiga to mesana Paris na biso, to mesana to lataka bilamba ezala rapport na fête za pona matanga te. Alors circonstance comme les biso, message no rolo ba pour la papa chéri. Condoléances na famille papa chéri. En tout cas, maweza pona biso nyonso quoi. Minga lobeya te toyeka olelisa papa chéri talaka ye. Ba petine bazali quoi. Tozap toujours. OK, merci beaucoup. Oui, bonjour ma fille Dembo.
vacances na Marrakech na biki bakati yo eleki ndenge nino. Aïe aïe aïe. Oui. Ouais, ben, en tout cas, il passait bien. Oui, kaka bango ba musulman, il fallait date na bango ya Ramadan et silaki. A bien si famille, oui papa il faut ya to ya ba mouton quoi, biso to profiter, to kende kuna, si ba moi ba image ba ya biso bien, to lié ba mouton, to sepeli. Aller à Zolingaï avion naé, jet naé, et kotika biso, to koma ki hier soir. Il fallait na koma pona matanga oyo na kora tete matanga mwana océan. Piana mwana biso ake atiki biso avant trop et sali passe. Maman naé petite sœur nanga. Ndé moko lokola JB piana, ye pinzande leki oyanga ndengo yebi. Yango na bagi non na kora tete. À ta absence ya papa Zali, na kozala wana pona na encadrer famille. OK. Ouais. Alors message par rapport à JB Piana par rapport à ma courage makambo et betile ki ngai moi ebele ça arrive batobele na yebi et c'est ça la bongo eza te ba ndenge ezolo ba papa mabiso obi ka mentalité na biso pata mangala. Mais akipe en côté courage les ki nanga JB nakandisi dans une semaine tout le monde en a Kinshasa dans une semaine comme ça tout le monde en a pour encourager encore. OK, merci beaucoup. Merci. Bonjour. Oui, bonjour madame. Alors dans un mingi témoin message car pour papa chéri par rapport à Makambo et comme elle bison à Paris et comme elle payé en tant que père. En tant que père, il aura mon société souffrance au couvre ça moi je connais parce qu'il y a auto passé par là. Et ça y est, mes sincères condoléances. Vraiment bon courage. Nzamba Pesaki, Nzamba Zui. Donc, tout glorifier Nzamba dans ces circonstances. Tout simplement ce que je peux dire. Pour souhaiter bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma soeur. Bonjour, maman Nabiso. Asini Paris, na kati ma solo. Bana onga na bokoli. Tomonyo awa na matanga ya Océane. Message no koloba na famille Longondo na famille Piana. En tout cas, mes très sincères condoléances à la famille Piana, la famille Longondo. Vraiment, il n'y a pas si qu'on perd des jeunes filles à Néwana, avec plein de ressources, plein de vie. Vraiment, il n'y a pas si biston na bana ba ajoana et c'est ça la passe pour na papa pour na maman pour là. Vraiment ndeko so les yeux non té devant nani. Moi na ndengwana na ajoana azana venir donc ils ont promettre mais akika ndengwana na brusquement habilité vraiment ça fait mal quoi étant que biso ba parents non vraiment ngai na pesi vraiment mais très sincère condoléances na famille JB Piana na famille Yves Longondo nga na yepo na Yves Longondo parce que Yves Longondo c'est Château Rouge. OK. Donc nga na yepo na Yves Longondo pour nous représenter Château Rouge to la moi na biso ba papa ya Château Rouge na sima Yves Longondo. Donc nous ba oncle ya bana. Ba oncle ya bana to la moi na biso de l'eau toujours pendant matanga vraiment on était là pour participer pour na dernier jour na ye oyo na ebité soki ezaka ndenge so nzamba bazonga palola lelo vraiment eza pasi donc erotika biso na pasi jeune fille ndenge wana kende biso batata na bana ba age wana ça fait trop mal na ebité papa na maman soki bakosupporter on va venir ndenge nini mais ça fait trop mal. OK, merci beaucoup Mbutalombi. Vraiment na remercier yo pe maman na biso bana bana na bokoli na kata Paris wa ba koma boyesi bana kisasa oki Mbutalombi na lobi bana wata kisasa biso bana Mbutalombi. Merci beaucoup. Vetchux arrivé à l'aéroport de Paris. Bonjour. Bonjour. Bonne santé. Et aux vacances. Alors liwe zibiso beti biso la Paris awa malobani okolo toujours na ndenga wenge na zamona wenge donc moi na kufi il lève sa kufi to partager ka ba mawa. OK. Message no koloba papa chéri, mes condoléances, courage moi je vais bien tozali tozela yo so célibataire to roya batuze ne baza tondia wa roya rande yala. OK, merci beaucoup. Voilà, merci.
Alors sikoyo est-ce que mama ya mwana azalaki na droit ya koloba na jibe mpe na bongo Nicole Ngombo est-ce que azalaki na droit ya koloba na jibe mpe na bongo? Mais normalement fallait pas, même si baza na barankine fallait pas loba bongo. Asali mabe abangsi mwana batu ola ya ayete parce que jibe azana nyonso akoyene na poto ndenga lingi aya kuna ne mwana ya lingi mais jibe abangi na nde na yokeli ke jibe ba moi sina bon ex na tout le baka ex alors ben que soko ye a on robetisa yo yango jibe abangi na. OK alors ndenge mona ki famille wenge ba Dile Masela ba Emelia ba Titina ko ya vraiment ko rendre dernier hommage na Océane. Bon bango ba yakiti oui. et c'est ouais yaki mais ouais razan kindi. Ah ouais razan donc c'est que le quoi ouais pas bangi bora bangi te yo bangi te non est-ce que pesa na bambote bato na image na bien pesa ka bambote na pesa pour la monio fona sur la plateau na pesi bango mbote banani na pesa ha na pesa banani biote oh no so ebi Simon to nzemi matondo na pesi bango mbote trop hein donc ABG mbote Masakidi mbote. OK, merci beaucoup. Yes, Simon. Merci beaucoup dans un numéro tout à l'heure hein. Pour la tosa l'émission na plateau et ça la grand plaisir. Voi chérie Mboka. Dala zolo maman. Bonjour maman, comment on est? Bonjour Yolande. Kamela rali papoko. Pas ça la bien. Moi t'as ça la bien. Bonne santé. Santé bien na kona Yolande. Yolande Mwanda. Yolande Mwanda. Alors message là nini pour na Nicole Ngombo ndenge tu perdre grande fille là. Ah na pesa mes condoléances. Eza nzela biso nyonso. Toya na mokili pe tokozoka na mokili mais ça passe. Ouais. Et ya passe ka na pesa courage. Donc comme ayebi Nzambe akotika Nzambe mi kwa yebi. Voilà. Merci beaucoup. Bambo tezali. Bambo tezali na batu nyonso. Ya Masakid, ya Simotonda et pa na pesi susu na na ABG na pesi susu na ndeko na biso voilà de bato belé. OK. Là il y a na Chantal Mwanda voilà. OK, merci beaucoup. Merci. Alors ABG, moi message à sur poto kabanga pe la wela ngonga. Na singa pa wazela ngai. OK, ABG to monyo awa. Na matanga yo zo fêter na biso zo fêter to zo mo sima. Yo zo fêter to e matanga. ABG. Bonjour tout le monde. ABG Stone Roi Lion. On fêter dans la mawa. Parce que ngala mona bon chic bon genre. Ah OK. Moi on a la mwana ngai. Ouais. Donc liwana epesi clan wenge mobimba passe et puis Congo mobimba. OK. Jusque là. OK. Alors message d'année pour papa chéri. Message ezaka courage papa chéri. Bokonza ba wenge. Likambo ezaka nzete te ezaka mutu. Donc bon courage. OK. Merci beaucoup. Bambo tezali. Ouais, na pesi mbote na famille na nga mobimba, famille à Bongo, famille Twanzebe, famille Gobula. Donc voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, il y a Masakidi, n'habitez prêtre, on a un message en Loba. N'habitez pas un peu de la radio presse, un peu dehors la Libanda presse. Alors, en tant que presse, Marambo et l'équipe, l'autre, comme il y a un clan Wenge, ton anding à Paris, Rolobani, anding à presse. Ah, bon, anding à presse, presse à Boulonaye. Déjà, la piste de merci pour assister Bisso. Ouais. À part ça, bon, on a fait des condoléances par le président de JB. Et puis, tout ça, déjà dans le cimetière. Donc, c'est au salle, parce que tout ça, tous humains un peu en retard. Et puis, bon, où est l'équipe, tout ça, c'est quand même ne pas ensemble. Même taper ça, et puis, même t'asseoir, et puis voilà. OK. Donc, le reste, nous sommes comme ça, et puis voilà. OK. Merci beaucoup. Bon, de rien.